Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma sœur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandego Bozo, Landabiso partout à travers le monde. Ken Piana Lelo na kiti na siège ya artiste et musicien. Fali Poupa Oyo, Canada eza ko bouger, ba délégation et outil partout à travers le monde. Concert Oezala qui prévu Betama Lelo le 31, le 1er, le 2. Concert eza reporté. Fali Poupa Dicap la merveille, babillé via Ipignon, surtout eza aussi là. Vraiment, en tout cas, artiste et musicien Fali Poupa Erna Lobarana Lobiaza, artiste Oyo Lelo Azo Sala honneur. Il y a musique qui biso na RDC. Na lobarango pambate parce que Fali Poupa la kisi biso organisation vraiment ya makasi. Awa na ena siège ya Fali Poupa siège Oyo Lelo na eko sala émission. Nanu na sala émission na siège Oyo na moité. Vraiment Fali Poupa Erna Lobagaza organisé koleka génération Wendo Kolonsoy ti tokiti na bébé tianda ezalaka na ba preuve à la pripo ebele bogangelaka ba artiste bozanga na binoka ba preuve. Fali aza na studio, Fali aza na lieu ya répétition, Fali aza na libongo ya ba hors bord. Fali Poupa azali na chaîne ya télévision, aza na chaîne ya radio. Et loko etika lipo na Fali ezali kaka jet privé. Alors, ngai na lobaka nanga mingi te. Tokota na biso kaka na siège yango pe Ken Piana lobaka mingi place studio pe a Fali ezali place ba musicien Fali ba répétera. Ba yaya nyonso tout ba locataire Fali Poupa Dicap la merveille, félicitations. O ezali kaka ko encourager bandeko mususu pe o bazoya na muziki. Bazwaka ka idée et organisation un artiste musicien il fait ça la makambo aboy ozana siège na yo ozana ba studio na yo ozana makambo ya bien ndenge to mona ka ba star américain mais molo kaka ndenge jango ezokende malembe kaka lobi tokoka moite soki Fali Poupa na aéroport o jet a Fali pe bandolala. Moi je pense naza sir na organisation Fali azo memela biso a redéfendre biso na makambutu. Alors tokota na nous moi muke awo eza pena siège place studio vraiment ezali porte obozomo na oyo soko koti na kati okuta makambo ebele kuna na kati okuta ba disque d'or a Fali okuta studio a Fali okuta makambo nyonso tu oyo esengaka artiste et musicien azala nango. Alors ba visa ekoma pasi ba producteur bakoma banga na bango ngambo et comme producteur pour même artiste et musicien na poto il faut azala na confiance na yo ke otekaka billet. Bande wa États-Unis merci ndenge bobenga bopesinga information ba billet nyonso esili bozo senga batekela bino même ba billet ya fraude. Vraiment Fali Poupa merci bozo mona bino moko siège oyo. Et Salemana noté depuis musique ya Congo et Banda, artistes et musiciens à Somba siège. Place ba artistes et musiciens na yeba répétera azala zalate siège zana. Alors, to
toza na moment ya vacances ba place eza limité na ba compagnie nyonso to ya aviation yango esengi ba reporter voyage oyo parce que concert oyo ifalaki betama eza annulé ba artiste musicien bureau eza awa bango moko bapesa biso date siège oyo botalaki na générique ya Tokos bolandaki générique ya Tokos banorme générique ebetamaki babitango fort abandi batikeli pendant 3 minutes nayebi te soki babitango fort aza na libabe ou pas pour 3 minutes kotikela yo na générique ya Fally soki vi na yo vraiment ebongi te soki vi na yo échanger te c'est que babitango fort aza na libabe bolandaki boloke ndenge abinisi vraiment il faut toyeba boloke vi otoyebelaki boloke liboso na vi ya lelo parce que chez Fally bapatron na bapatron de basimbi makambo ya orchestre oyo Fally ye moko aza millionnaire bapatron bazali bacamarade ya Fally tozokende kosola po bavisa ezali bureau akolakisa biso bakoexplike biso combien de musiciens bazwi bavisa master nanga Mombaya présence na yo awa esalinga plaisir po bato ebele balobaki o Mombaya pe alandi PD wana Mombaya pe alandi PD Mombaya pe akomi PD Mombaya pe na tozana awa na siège ya Fally merci beaucoup botikelanga tana solola et ça la bien molelanga nanya yamba chérie yoko tizi mwasi mosusu na chambre mwana nazali sambla nalala pongi yeyete nazali sambla nakanga miso pongi mona biyenga na yo na mbeta mwana te pardon mwana tozuwa na pasi ye lelo lingi oboma ye lelo komi opesa ye esanga tout le monde didingilima bandalongo kini gombe. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandeko tout bozolanda biso na direct télévision. Honorable Zakari Bababaswe Mbanga Danger nanu tomona député ya Mbanga Boete, député ya succès Boete koleka honorable Zakari Bababaswe di même bosala likopa o liste o nini Zakari Bababaswe restera toujours Zakari Bababaswe Fimbu et Robeta Mara toujours na kati ya parlement. Alors lelo vraiment Bana Congo bandeko to ya Brazzaville tozana siège ya artiste international Fally Ipupa parce que lelo biso ba congolais il faut vraiment te reconnaître artiste na biso parce que lelo artiste azo sala fierté ya Afrique artiste oyo lelo bazolo bela monde entier Fally Ipupa Dicap la merveille artiste oyo azali très bien organisé awa tozali na siège ya Fally siège oyo lobi tokoyoka te babengani Fally po azoko kofuta mbongo te siège na ye asombe tant que artiste ndenge ba Michael Jackson bazala na ba siège ba R Kelly ba Buba yepe akoti na mulongo kaka ya ba organisation na siège awa studio ezali awa place ya enregistrement na siège awa télévision chaîne Tokos ezali pe awa chaîne na biso ya radio ya munene ya Tokos oyo kalate oza même en États-Unis oza même en Australie partout bozo Tokos ezali chaîne ya artiste musicien ya munene ya Afrique donc kaka place tozali oyo makambo nyonso to ezali nalakisa bino déjà organisation ya libongo donc il Fally Ipupa azomema biso musika aza artiste vraiment ya kobetela maboko lobi na kokamwa te soki Fally a présenter nga biki ni jet na nga yango na mona déjà que eza nango normal na o nyonso na lobby avato bande émission to kobetela artiste musicien Fally Ipupa maboko na. Voilà, merci à trop. Bandeko ya Poto, bandeko ya Canada, peut-être bakoka moi, Ken Pianana, ba musicien Fally, bazo sala nini, lelo na soir, biso il photo yandoule. Na habité Chief à télé, bozana concert lelo na Canada,
lelo vendredi le 31 nabite na koti bino na siège mais kana ko expliquer biso. Ouais, merci Ken Piana. Merci na ba internautes, merci na ba tunyo so balinga El Cap tout de Coloseo, Three Time Hustle. Nga benga et les grands courants de la pensée de la musique de notre pays. Donc na ba tunyo so oyo babanda ozela biso surtout ming na Canada, de partout aux environs. Donc monde entier kana lo ba bref. Concert ezali reporté na kende droit vraiment na ibsabino qui concert eza reporté pour le mois d'octobre, précisément les 12, les 13, les 14. Donc bozala vraiment na morale na bino ndenge ezalaka soki bomoni fali nde bolinga musique na ye de reporter eza suite ya wana na ebike directeur artistique azali akupesa ba précision nyonso mais pona ngai na ebisi batu nyonso ke concert eza reporté pona mois d'octobre le 12 le 13 na le 14. Voilà, merci beaucoup. Okopesa micro pa Tif Dino Liake. Tif, c'est pour la première fois. OK, c'est vraiment et qu'elle est là peut-être billet ya ba artiste va se déplacer. Tout le monde a fallu pour pas respecter le calendrier. So ya lobi na ko beta date tel, date wana il faut concert betama. Ozo orchestre munene, orchestre moko très bien organisé. Ba défaut oyo, okopesa biso raison ni memi biso na ba défaut. Ouais, en tout cas vraiment c'est l'une des raisons peut-être Bengelio Awa. Bon, je crois que chef a expliqué déjà une partie. Première raison est donc faire des excuses na mélomane na batunyo surtout ba qui na ba déjà prévu na soir au balati déjà pour ba na concert. Donc le concert a été annulé et reporté. Voilà. Annulé aujourd'hui, reporté pour une date ultérieure. Donc au mois d'octobre, tu vas tranquillement parce que bon, parlant des visas, tout ça on a visa à 6 mois. Donc ça veut dire on a encore tout le temps déjà donc na début à mois prochain, tu vas déjà avant la date au chef à lobby, donc vous avez déjà donc on va s'habituer avec vous et puis on va faire des répétitions, on va faire des émissions pour dire que cette fois-ci nous sommes là. Donc donc c'est ce qui a fait que tout tes années. Normalement on devait avoir nos visas le 28 août. Pour tous Air France na soir wana. Excusez-moi, dans temps son atangi combo ya compagnie. Mais on a tous avion na soir wana. Mais il s'est fait que non. Le 28, remise on est à une soir. Le temps va se dégager parce que dans l'aéroport Angeli na ba embouteillage na ba coin à côté on a. Donc ça veut dire on ne pouvait pas. Voilà. Donc tout décalage quand pour le lendemain pour tous vol moussous. Donc tant que tu es sous l'ambassade pour te récupérer ce que le lendemain tu récupérant mais à 9h. Mais il a fallu que tu sois Air Ethiopian à 9h on attend tous donc ça veut dire il faut calculer sous Manzela pour nous kende. Et c'est avec moi bruit, mais tout ça cette fois-là, on a SN. Excusez-moi pour autant à combo et à compagnie, mais ce qu'on a SN de Kinshasa jusqu'à Bruxelles, bisotout normal, bisotout tout ça visa normal. Mais de Bruxelles jusqu'à Toronto, c'était 8 places réservées. Voilà. Bon, ce que tu as concert à 8 personnes. Bon, bien sûr, au Salamanango, mais avec prévu une vingtaine de personnes, 8 personnes accueillies donc. C'était le malheur. Donc, peut-être on a traîné à Bruxelles pendant 2-3 jours. C'était impossible. Donc, ça veut dire on a pu. Le quoi peut tout en haute saison. Donc, ça veut dire, vous comprenez au moins que non, tout en vacances. Donc, il vacances de part et d'autre. Tout ça à Bruxelles, à Toronto. Tout ça à Kinshasa, à Bruxelles. Donc, ça veut dire les avions sont vraiment hyper pleins. En ce moment, donc, on n'a vraiment pas eu de place. Parce que 2 côtés na compagnie. 3 côtés na compagnon. Donc ça dit mis ça tout na compagnon va se retrouver na Québec. Il faut aller sous Toronto. Donc ça veut dire il y a ça ba ligne mathématique mo botonga il faut s'en sortir surtout que nga pour la première fois au Canada. Tant pour Tyson na Canada déjà qu'on se retrouver. Nga ce qu'on a se retrouver na Québec na sous Toronto na wande. Chief Dino tokolo ba ezali nango et compétence na bino bato bureau yango créer peut-être ba fausse manœuvre au tout le monde. Non. Je dois dire, au moins, biso tant que tu as calendrier, en tout cas, on le respecte. Jusque-là, tu as une biso prêt, il y a aucun. Avec 8 personnes, il y a aucun. Mais souci a fallu.
Donc, présenter ce que nous avons préparé sur cette terre ici, na podium Autovandi, tout préparer, tout présenter, on pas battre. Parce que l'image, tout ça en répétition, tout ça sur Internet, bah, on appelle quand même Yangot. Bien sûr que la tête d'affiche c'est Fally. Voilà. Oui, mais il doit te faire accompagner na Drumer, na Moutapad, na Tyson, Willy, ainsi de suite. Donc ça veut dire que tu vas au Kenda parce que on est comme est-ce que tu commandes à Kendete donc est-ce que vous avez structuré makambo nyonso po tozomona Fally na même moment azosala presque makambo ebele kote oyo a tourné film kote oyo ba contrat kote oyo asala ba clip ozomona te ke kozala surchargé na ba programme ebele wana. Est-ce que moi mbriema ekokota na kati orchestre te? Non, jusque là mon makambo na ils a toujours planning. Donc ça veut dire toujours programmé. Yango moni tout ça le système ya calendrier. Voilà. Donc c'est prêt à imiter frère Bozwango comment bo sala na bino parce que ezate que non neti to ara que non et mener amta na santé ba tutu balanda santé. Donc to rolandelo malam te zwa eloko malam neti il fallait appeler ça ba calendrier. Frère zwa yo pe chango ko beta na selemba o chekaka. Ko beta na Canada o che, c'est pas grave. Donc ça veut dire tout ça le système biso calendrier. Ce que vous allez annuler, si mana ba komarat annuler ainsi de suite, reporter. Au moins, le calendrier Gobima, au moins, la date au chef à lobby, donc ça veut dire, mon igno surtout tout ça, là, déjà tout structuré. Et puis, non, on est tout répété, pour présalia. Après, au Kende, ça, la table sous clip. Après, au Kenobimi, ça, canne à sucre. Voilà. Surtout au Kéboué, à profiter au même temps, sur le caméraman, à Keno, ça, la clip à canne à sucre. Tout est structuré. On est tout ça, la clip, il y a. Justine Danse. Tout est structuré. Non, balobi bo sala makambo pemba ngbangu po. Ba programme pe leke belé. Té tout dans la structure. Moni place nyo surtout ken au moni lelo. Moi c'est ba VV on a to côté studio. Aussi si makambo nyo surtout drum na ko yemba na ba mixage wana. Lelo comment na to ko vanda awa siko président bina biso. To yemba nze moment bo siko. À la minute, il y a biso tu ngana oyemba wa tamsu pitchen et pitchen na oyemba awa tamsu biliazo beta sente na Congo Brazzaville. Ils ont tamsu beta guitare na nini na Gabon. To sanga c'est le roi to esprit mo et sanga mi comme la bon mo ebimi. Donc nous avons toujours travaillé comme ça donc ça veut dire to vendre album esili. Est-ce que ebi kana sike place yemba mai? Na ebité. Sente akana siki to beta on a ba Zambie je pense ba kotara sente na Zambie mais ba change ça ma cœur. Balobi bozo ça ba contrat presque belé mouvement zo fandate. Est-ce que bato bazo benga Fally pour pas égoïste que Fally a livre capacité pas ba yaya tout le monde a Fally akomisaka baleki na ye ba Robino Mundibu mais a livre bango ba paste. Tokolo banini na oyo batu msusu ba moni pitchen la kota passe wana beta basse bien que le voilà. En tout cas Ken Piana na sepeli trop na question tuni et ça li peut bien et ça li introduction pe voilà et c'est logo to fanda ki pe to sola ki on a e moko boss to sola ki to soa ki pe compromis donc on a profité pe na occasion il y a émission na on a informé batou que non pe na Valia chef que donc album Ezo Salama après oyo après contrôle album Ezo Salama na car na question na lobby album Ezo Salama et aux en a 4 titres et bandobima par single donc bandobima moko El Rey Mago, El Professeur, a pris biso opportunité, chef à télé, Junior Moutoukwa Passion d'avril, Natamukala Azaawa, Nangaï Bolo Yang Pichen, l'élément absorbant. Album, il y a 4 chansons. Ouais. Il y a 12 chansons. Il y a 12 mouké. Il y a 22. 22. Sors Nango et Simba. Bon, moi, tu as une émission plutôt parler. Ouais, album, on a vraiment ce qui n'a tali du début à la fin, sans impact, sans idéologie. À part générique. En tout cas, on a. Non, on a discuté, on a moins mouké. Todo solo la ken. C'est là, todo solo la ken. Yoka. Bon, on a moni boembi sa baché l'ampoute, mais 0. Bon, album wana sans impact, sans idéologie. Bon, na album yo yebi ke ezana na impact na ba idéologie.
Total à mingi to se référera pega en internet pour notre poto e ba logo etekami. Soko tali ba vu ya banzembu ya bayaya ozomona. Mais et puis même période. On comprend? Bateau impact na idéologie wana yo lobby. Et logo te mutu moko ta komisa même pas ta 15 000 vues na banzembu na bango. Toke lisu wana to bimara libanda. Toza banzembu na biso za vraiment et capta bato pour so kotali ba image ya ba concert to beta libanda ba senga biso to beta banzembu wana na ko discuter na yoga moi muke tifo libisanga muke discuter na za wana pona yo boko za la reconnaissante que ba artiste musicien ya Fally côté chant bo apporter na le côté le ba bo apporter loko na mouvement par rapport ya ba vocal. Parce que ce qu'on dit que na vraiment débat mingi na album wana tokende ngala zawa na musika tena ka liboso na oken. Est-ce que on pouvait attendre un moment ko yo ke non Kinshasa mobimba bayemba na kati album wana ba OK en tout cas pour ça na lobby ya ngai okomona ke no te loko la lobby ya ye yo te po simbate yanga ouais okoloba formol tokei tokei refrain. Oh, formol. Ah, formol. Oh, ok. Toqué refrain, ouais. Yoga bien. Fally mala mama na tel jival Giovanni Jobu azanga mawake. Fally mala mama na tel jival Giovanni Jobu azanga mawake. Polingwa Jobu ekomela ngai. Donc boy Jobu mbala benga na ngola ba ebisa. Oya bolo yange. Onake kutu wala te. Yango na ebisa ke na koloba kutu na formol te po formol soko bengi ti na bangola ba ebisa. Na quel isusu tokende siko na ya junior. Poisson d'avril. Ah. Ozwa ndambu tu. Ça micro. Retourne bas. Ça micro. Ngo. Ba master bazo kimanga poete monanga oyo etachete bisengo na bango maoyogo nazano felina ya motema na yo badokter ya lamu bazo fitola ngai kaka yondo kokiko adopté mon bébé bolingo na ngai Papa Longola ka jamais chapeau na ye. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci. Mais au moment émission nanga déontologie nango ezalaka polele. Bon to kaka mususu. Oui, chef. Amour est s'envoler. Sentiment bolingo ekanginga matin midi soir. Na butu na lala na lota yota na ndoto. Okangi motema boyi kotala na sima. Engana sambwe. Amour est s'envolé. Sentiment bolingo ekanginga matin midi soir. Na butu na lala na lota yota na ndoto. Okangi motema boyi kotala tasima engana sambwe Patrick Bachelot Paka Merci Tanter balobi kengana yo tobenga makaba perdant d'amour. Non, tokata na côté ana, to continuer na ba question. Oh bata miyembi na mibini. Problème ezate. Na lobi bosala banzembo bien mais ezwa ki chance peut-être ya ko cartonner te. To pe sa faute na promotion ou chef na sila na. Donc au lobby to pe sa chance na promotion. D'abord na promotion ou bien bosala ki na chance peut-être d'abord elo on a rebisao ezake non et simba na pesa que déjà exemple banzembo yo yebi ke simba
tala yango na net basomba te basomba ngote ya biso basomba donc promotion pe eleka nango bien. Bon nalingi sikoyo na se référer moi muke na même album ba animateur ni babwaka basa la sona mo animation bato ba olanda biso ba sala koma nango kaka bato bazolanda biso ba ko juger ponga lobi animation de esimbaka album bino bobi banzembo de esimbaka album biso to lobi na animation na banzembo esimba album kasi nga débat na ngana bino ezali animation de esimbaka album Ken na moni ozana doute na préciser bato na elo moboye na oyebisa yo lelo et puis bato ebele ba yebi ba o ba yokaka na ba mona ba yebi Fally di Cap El Rey Mago azana ba artiste musicien ya makasi wana eloko ezoboma pesa promotion nazo confirmer yo omoni mutu asala production ya album na biso oyo zoloba eza El Rey Mago azana tembete na koteka nzembo azana tembete ya kosala banzembo na minute est-ce que tokoyoka animation mo moketi na mona chozoki opesa ba animateur chance te ndenge na amona chance eza yo zalit tant que yo zali caméra ezosala ba na chance ya kosala ngo donc soki ezaki président na biso boss na biso apesi biso lisusu occasion wana seke tango atekaki ya liboso etulaki te apesi biso sous chance wana donc en tout cas bobetela voilà merci beaucoup esengaka vraiment kopesa ba artiste banzembo parce que artiste na mouvement soki azozwa banzembo te ba artiste moyen ya revivre eza te tomona ba mouvement mususu tozokende 14 yango yo album ezalaka te merci toyoka nano nini animateur busana boy yaka nao elinde ya loboko ya loboko ya mobali bambenga ye Fally di Cap ya nzambe ye mwana bebe ka swidilanga ale bebe ka swidilanga ale fimbo ngoyo mokongo ya zoba na beta yo ngoya fimbo ngoyo Joel Nseka na beta yo ngoya Kelo to mwana tango fa hôtel mara koto ya Tsala umone banya usaya bakusaisa mamwe tango fara koti ale Fally di Cap ye mabe ale manu matano ye mabe Kakiara bagaye mabe ale sabati senindu na babisha gwe ouais hanoda madruma zo beta ngruso Mama ana di Gabriel weli sagate nzambe Shazana mama babisha gona biso ya weli sagate Voilà, merci. Côté à boussole. Boussole. Boussole, voilà. Voilà. Fatigué. La danse du Kokoba, fétiche. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Bobette la artiste musicien Fally Maboko. Ça leur plaisir. Mouvement ça vraiment une activité. Mouvement ça une activité. Ils ont voyagé, ils ont bimisa album. Vraiment na fini na mutute. Fally a sali na 14 ans tekeo. Soki yo bengi Fally pourquoi ils ont bimisa album te akate lingala. Merci beaucoup. Tiff. Ouais, Ken. Est-ce que ça c'est que non?
ndenge bo reporter tozongelaka masola voyage yango bato bazozela ndenge bo reporter est-ce que ba passeport na bino ba visa ça déjà ouais ndé na fandi bomoni bato mingi pe bazalaki na ambassade bazomona so ndeto okota voilà ouais bisi za raté pourquoi na l'accès à Zambie te fuka na l'accès non ko l'accès biso te po bata blocage bazali l'accès so ata mwa lokaka ya biloko yango te ya Zambie na l'accès te ya Angola la lakisa te pourquoi tembe donc ça dit bango ba yebi ke non donc ça dit ngandi na vandia famille Tyson ba yebi ke Tyson na okende ana visa 6 mois visa combien 6 mois donc ça dit yebani déjà donc ça dit mon ba biloko mususu c'est pas pour faire kobanga mundo quitter mais kopesa pe baninga msu pasi quand on a bwesiko na minute oyo kala ye a okende kofinga c'est donc ça dit je lui peux donner l'occasion à kende kofinga finga atinda ye atfinga batu donc c'est pas bien donc ça dit après bino mutema pas cité mais ezali donc ne vandia donc ba passeport déjà na ko bwaka na ka kude na tala ta passeport mais caméra d'abord misute OK na moni vraiment liboke vraiment mais soyez pas passeport au 2 ans à visa c'est que mouvement besoin de visa belé voilà merci alors besoin de visa 6 mois besoin qu'on dépend à combien de productions donc tous on a 3 productions au Canada donc jusque là on a officiellement 3 productions au Canada donc après on a un tout ça va virage tout le monde a qui déjà calendrier bon annoncer que biso aux États-Unis ba payer belé dans le calendrier on a mobimba total qui on a kobima na bino bokozonga après te moni problème na biso to lokwa ni d'oiseau donc ça dit so tokei tozonga kana kina parce que nde tozonga nde sans tambour ni trompette pourquoi au moni tango to na sa publicité peut-être na Facebook pour dire que non nazoya na Gabon voilà na goya na ngote na Direct TV donc na yebi ya na goya na Gabon na yo ki na été voilà et soukel na nga joma va na Selemba wa ta na TV ça moni peut-être étant mususu trop direct na libanda siko population kinoise ndem ta comprendre te ba bimagi et na repose exemple ya groupe musuza te siko na minute mais ba les gars pe samedi na TVT quartier latin à Dakar mais ça qui jamais donc travaillons comme ça sera mieux mutu muso mona okende kaka okende Zimbabwe na toi mwani akel Zimbabwe na février abandi coacher la biso makelele na TVA to lemba yo bata Zimbabwe ba yo kana monter voilà donc ça dit bete la bata Zimbabwe la lisolo ke nazo ya kuna ole au faire traîner biso na ba émission a ko likila biso ya nyoso pesa programme au pesi une fois c'est pour la population kuna ndefu bakota na ndimite ke ken pia naso na biso ke to beta na Tunisie samedi yo ya kuna oya bon fait na bioté non soki na visa na koya soki na visa na koya rare que no jomo pe le roi ba kebeta na Tunisie na pe bien na landa ezaka na rare jomo à Tunisie ndaoya donc moi je crois que Tyson pas vous avez une question pour ouais Tyson na photos ouais question alors doyen tobi ke bamboko yo bozokendo tambola ngo déjà trop plaisir nini ozana ngo ya kendo kutana suna bana Canada plaisir na beneza pour c'est la zone même Canada voilà bosso avec mon pao siko yenda zone même donc ça plaisir à toi kokota est-ce que ça la facile fona ebike belé peut-être ba kota mo ba diabo que non okende pene pas petit wana yo mtote pas kofi mingi pe bandima te ke fallait osala makambo ya mineno azosala mais kako expliquer biso elo ni ne convaincaka yo oyo travailler na bon aza président mais na ndenga âge yoza yaya ndule za âge te voilà makambo azosala mikolo ba sala moto e bien voilà makambo azosala mikolo ebele babanda kala basala moto et puis baza mitema mabe voilà na okosa we na okosa non okosi te pour okanisa na okosa to tuni cameraman déjà histoire vraie mam asala sala mikolo ebele basali honte et puis ngamo pe na vivre voilà na ba place to tambola bandule ndenge zo betama ba plein bani lokola lobaka na été yango le karabo monsieur là mukolo moko boy akobetela ngombanga un mois lobaka na TV voilà merci beaucoup ya Willy Tyson
Eh, ya Feli Tyson, pardon. Ya Feli. Alors, bato belé pe ba komi ba porte-parole na bino. Bo bimisa générique boye. Bino mo bolo belango te mais. Osutukaka orchestre mo boye. Ah, tala kutu danse wana babina ki bien te bisonde. Na habite bino bo s'intéresser à ce qu'on a makambo ba tout. Na habite charge. Boboti ba porte-parole les belé. En tout cas, le love man des anana on gagne ming na so na ba porte-parole, na so na ba canadien pour na savoir que non, on arrive. Mais dans ce moni dans so na ozoloba, mutasa dans son en cima non. Donc ba forme nyo ça ba danse auto salaka, utana kaka. Voilà. Washa ces zonga, ya ba c'est kala. Donc so peut-être yo ça la danse mususu na ebina mate. Bravo à toi donc population qui n'a ebina. Au moni le onyo soto, moni école. École est cause en école maternelle, école à école nini. Batu musu baye barate ke école et vous en a point mais c'est école nini. So na kena kota la samba na tali en face B. Namona ba karmo ba koma école, auto, école. So na ke même atat neto ke na ba entraînement na ba nini ba judo wana. Tous les ab école. Obi ke na école wana pe totali boloké c'est comme ça zalaka na ba ana makambo belé na mutema. Akyo yemba ba souci à vie na eti na kati ya générique. Ouais boloké. Baba vie na yimo. Boloké. Zamba la liboso boloké ya kende Des fois États-Unis. Et bon muta des fois États-Unis ozolela na générique neti. Ya koto. Ba ko betela biso ya toyoka eloko wana. En tout cas générique au moins parti ozo sepelisa bato fort. Bana basango baboko. Mamelo oh nazalaka na kanda ya vinanga lelele ah nazalaka na posa ya vinanga nonono votre diaga wena futuka me futuka nkuwendo zambi wa baboso no wansakumbunda ko ikuando nazalaka na kanda ya vinanga lelele yana nazalaka na posa ya vinanga nonono handicapé. Identité. En tout cas, félicitations, identité. Félicitations vraiment, générique vraiment. Mais, Batebele et Bimaki, Bajija qui a une façon de boyono, et c'est kaka, Kabuya, il fallait animer kaka. Mais, Batu Bazu moi temps, il faut comprendre que non, il fallait vraiment un animateur à Makasi. Merci Ken. Nauta oyebisa ok. Fali ipo pazana ba artiste et musicien. Voilà. Omoni kolanda no o batu balobate. Siko to komi na moment oyo biso moto yebike. O batu bazolo baloba to komi siko na batu bote mande siko na boutique eteka ba vie. Mais côté wana ezana tibo tu batu mbele. Mais non, c'est là na expliquer na tubi mbelité. Omoni asimbika micro na maloba na ngai. Voilà. Lo lemo o eleki kofi na makasi. Tika na loba. Donc wana eza au moins tango ebimaki ya toza siko na ba combien de vie na monnaie 3 500 000 6 millions de donc déjà awa école elakisi tozoteka o bato bazoloba na bango banda oloba tozoteka siko babitango fort babitango fort ameme biso tofanda na likambo kabuya tina loba omoni bamarambo tu baloba marambo tu bazoloba bato yo lobi ke bato bazoloba kabuya omoni kabuya wana tango azaka na ndako bayebaka ete voilà alekaka nde awa po bayebaka kabuya existaka voilà tango alekaka pe awa ndenge pe bango bazoleka bazali awa yango bato bayebi ke ba exister donc eza faux débat kabuya ou pas kabuya elle Mago reste professeur et puis likambo ba vieux tozoloba likambo ba vieux tozoloba ere yangoyo kana sucre bimi et bimaki lobby bato ba yebi ke non tozana siko biso somba ba vie ere yangoyo bokendaka déjà na wenza vie botele mawana botala soki tokotinda bato ba somba ere yango tozana na 6000. Okay. Voilà, merci.
ndeko na biso Gloire Langi yebisa leader wa tindaki alobi otuna fali asombaka bavi yango wapi na magasin nini asa l'effort yepa kende kosomba et ça la biso toujours bien loko le biminde biso loko ba sombi ba telemisa mutu moko wana kolo pe bandi et bimeka lobi na butu et c'est comme déjà na ba 6000 toza na weekend parce que tant to comme na weekend pe ya weekend mingi batu banga kosomba po bayoka po tant to leka weekend parce que ka weekend to comme lundi million kokoka sikoyo eloko eka musabato tango fort na ba journaliste pe bakota ka makambo donc moi la journaliste ma vandi ma bibi ondeni bino ba osomba ba vi journaliste vraiment na epsa batouvement que non la population quinoise est à 12 000 d'habitants na bika quinoise to kabolango en deux parties donc ça veut dire to 6 millions ba frères en Christ to 6 millions to kabolango soit en deux to 3 millions ba bébé est-ce que tu penses que non ndé banga fali boy 3 millions de population quinoise bako payer école. Pourquoi vous savez un débat sur internet alors qu'internet est le mot na Japon batala ngo, na Zambie batala ngo, na Zambie balingi neni école, na Chine balingi école. Donc faux débat. Moi je préfère peut-être dire aux journalistes. Faut qu'on pose la question d'engwana té. Tant au biso to bandara oloke toi chérie na titre na ni. French kiss. Mokolo ezaka 1 million to sotaka fort to sepela makasi po ya ki début na biso ya kota na YouTube na je pense à cette époque là ceux qui yo le loko si 1 million ozo sauter parce que nga na comme na ba 45 millions frère koka moité fait un effort landa kaka bino bozo kansane ti biso tant to kota na YouTube to sala ba G yo mo Rolandi okoti sika bunda na ba 600 bunda non na ba 600 000 wana ko ya pe na 1 million un jour. En tout cas maboko pona fali pour pas comme si biso ba millionnaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. OK, na so na suka na tuna isko na moni fali générique et utobi ma pesi tango for confiance 3 minutes ya début. 3 minutes wana zaneti muto wa peso vi mobimba. Mais tango for ngo na habité soki azana mababe na famille tango for vie ezo changer te. Tango force tout la masse ya ça la mise OK au moni ndenge za soki pena nzamba pesa biso opportunité otambola ratana ba mapangu na mutu mais ça va donc aboara criango pour la action que vie zo changer aboara criango oh tango pesa biso mukongo sota na eloko ba komila simba pesa biso mukongo tango fort so ke Canada te ba oseka tango fort il faut vraiment biso to ba na nzambe voilà to ba na nzambe to beta pa nzambe ya musique Afrique donc ba ba voyage ba kwa 3 minutes ya confiance deux fois c'est ya kozwa biloko yo lingaka ya kozwa ko ouais Arnaud de Matou m'appelle sa 10e chambre de Tanakawa. Ambérima, moi c'est tango fort. Mama toke de ba nego misa ama zigi toloe. Jano binanoué, allez zigizia, zigi tolo mama. Bigabria mboga na biso. Mama mboga na biso. Nanaga choba mboga na biso. Ken, mon makambo. Monde zobina. Voilà, merci. Merci Babi tango fort. Alors, Chief tozo kende na biso vraiment na suka. Bato bazo zela bino ebele wana na habité moni ne ko expliquer ba. Ouais, merci vraiment. Na zongeli susu ko yebisa bato na biso bazo zela fali popa na Canada de partout. Parce que zaka pona bato à Canada te na yebike ba linga ba uta partout ba linga ba ya concert wana. Donc to yebisi bino que concert est reporté pour le 11 le 12 le 13 le 14 octobre. Voilà. Donc tozala kuna toroya une semaine avant. Voilà. Donc tozana Canada une semaine avant tolongwa kin. Donc je sais que fin du monde des athées, tozondima donc tozala kuna ensemble quoi. Donc c'est bon na wana na pesi mbote na Céline Mouissange
Voilà, batunyo so baza kuna. Merci. Alors, bande komso ba confondre. Est-ce que baza na siège ou bien ba na place moko ba bet sa musique. Alors, na habité to ke na soka na suka ba mot de la fin kaka. Dans mot de la fin zara que non. Bisonio so centre ya Maramutu to Vandelia eza centre ya Maramutu to Vandelia eza Canada. Donc boyebi elle rei nenga zawana tant to kindara na ambassade pe ba consul ba yebaka oyo ayo senga visa asalaka nini. Voilà. Soki ba yebi yo marambo osalaka ozana likambo la visa te donc na minute to loba visa eza na poche. Donc tozoya Canada wana donc na opesa mbote kaka na Céline Mouissangue et puis na opesa sumbote na Joël Koufle ayo yango wana Popol Konko Maspolov Dadi Matundu ayo yango wana quoi et puis Ken eloko na ngana biso pina toza pina doya ba animateur Boussole. Ouais, Boussole. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, Bana Congo, Tozoke Nasuka, Fali pour pas décaper la merveille, malgré bah annuler concert. Malgré bah reporter. Fali à Koyana bah artiste et musicien, Toloba et Tokos. Tokos c'est un amarambo belé, hein. Talara mouvement fan d'aral sauté. Herbino bozo discuter. Awa mouvement ezona nanango kaka na sepela na Fali pour panzamba sala e taille moko na air Kelly batu vraiment ba taille wana bazalaka na beaucoup plus de chance bino boganga biso te toyemba danger Fali pour pas zoemba danger te mais Fali pour pas ba chance ndezo bakisa na vie na ya danger parce que le lozobo ya motuneti Fali au depuis ya banda même na première vocale ya vie na ye etikala ko échouer te bino bozo ganga kaka artiste et musicien il faut koyeba ko balisa voix na yo na mélodie okoza la grand chanteur mais soko yebi balisa voix na mélodie te basi ba kobina ka na boîte jamais yango bomo na Fali pour pas avancer kaka. Voilà, merci. Na habité bloqué avant tous actifs to kana no bloqué et Boussole c'est la biso na no eloko moi makasi. Allez, casque rabati. Monsieur Jirima Totorobotu. Fali o fa. Tala bana batuluka bakele la basiama eh. Rodrigue Matende Aziza Lukusa. Sumene na monda babeta bambonda bakosa Elena. Yo, allez zenga luke tusiko. Ande Fali diga be osala kangele. Oye baka moto nini yoko solo la kanaye. Nasi manango bako makotonga kayo ya. Mwana monge andesa kambanda mikolo pepa binaka yango. Yo, niata. Na baloli na bendi na zengi na nyeti na ailande. Ande Fali diga be zenga luke tu. Mwana male. Voilà, merci vraiment. En tout cas, on a CPL vraiment. Billy Sente Onyoloba. Dans la boy Fanson Bokanyanga, Nana Baelenge, Cécile Bilonda, Hervé Lukusa, dans la peste Bagraki Herbak Bambote, tout ça. Voilà, on a fait ça, mon Bambote. Libanga awa na boka ba patron vraiment. Prince Yaweli mouvement zoya nabi que Prince Yaweli ba valise ba Versace déjà somba pour na ba musicien en tout cas Prince Yaweli ya ngwana sœur Nathalie Neymar na Texas na peso pe bambote Hervé Petit Pitopale na lobaki soki mouvement ye Petit Pitopale petit nanga Hervé zala wana kaka ndenge zala kaka wana journaliste na so fimbu na fimbu ye to tindaki déjà kuna. Yes, petit Hervé, yes, tu t'inda qui est qu'on a. Voilà, merci. Alors, on appelle merci à Sœur Pauline Lumumba. Sœur Pauline Lumumba, moi, héros national. Boss de boss, Junior Mawete patron. Boss de boss, Junior Mawete patron. Wana Canada, Wana Luanda. Te, Wana Luanda. Oui, bien.
obosana mutana ba société avion wana master president. Voilà, merci beaucoup. Alors nakomi vraiment na suka del Djoko Bagou Danger, Patrick Mayangi, Richard Amelin, viens na Jimmy Belaou, viens Luzo Mbata na bosani binote na habité. Ah, Luzo Mbata na feu d'ici. Oye bien. Na bien. Luzo Mbata. Merci. Na kotika na habito micro. Chérie papa, canne sucré. Chérie papa, canne sucré. Chérie nanga, canne sucré. Chérie nanga, canne sucré. Chérie papa, canne sucré. Chérie nanga, canne sucré. Chérie papa, canne sucré. Kelly Charostan, Mario Gobema Boto. Chipamba. Chérie, la tela mobali nota liputa moko. C'est faux Chipamba là. La mobali nota na salon. Ah, école. Pardon chérie, la tela mobali nota liputa moko. Ah oh, Idriss le grand Canadien. Bimela mobali nota na salon. Chérie à moi. Chérie nanga. Kana sucré. Trésor Koukas, canne sucré. Kelly Charo, canne sucré. Oye, Maoyogo. Voilà, merci. Merci Tokomi Nasuka. Napesa ba dédicace. Bande retour bolande biso na direct télévision. Merci PDG Cardozo Mwamba wanki na le Bill Gates congolais. Bakopesanga ba banki na Sundola na préféré bapesanga mbongo oyo na chambre ya PDG Cardozo Mwamba wankena. Merci ya Willy Moucheni Code ya Mboka. Merci Jires Malele, Jacques MKD, Crisco Louvadi, merci à Landry Nzenza yo yebi. Lieve Masokolo, Master Nanga Lieve Masokolo, sans oublier Edom Bengi, na pavio 5 wana venanga Edom Bengi. Mama Biomba, number 1 de la SAP. Master Nanga Mombaya, journaliste ya munene na kati internet, Vincent Toulouzi. Donc il toza toujours nata yo yebi kaka balobi biso to go trahite, biso to makila impère. Biso ta makila impère. Merci. Merci.